nazo beta lisolo muyombo gauche na théâtre so na bi na ba yeba ba nini muyombo gauche mo mobile Belvique ndeza mo mwasi to comparer ba on a rejoué te to ke na domaine ya théâtre ba théâtre muyombo gauche ba théâtre de succès en succès bana muyombo gauche bimana ma ba théâtre na mboka wa sala ka succès lelo ba caché zonga na nzonzinga Belvique ndi lelo mutasala ki lelo ba star ba bima so ba zonga ba star Belvique ndeza ba kombe belelo a seku sa lelo za kombo tendance libinga akoma na niveau bese Belvique ndi mu banda banda na ozo mubala sirte na fine faut te comprendre ba tendance ba mamumuluba ko taka tendance na niveau ba Belvique ndi te mutu kwa mamumuluba afutela kandaka munene na lemba ye na bana bon est-ce que comprendre mamumuluba afutela kandaka na lemba ye na bana responsable mamumuluba mata ba avion ba lebele oh lelo soki tendance mata faire ko sanja na avion Mbote na famille bote ya mokili mobimba mote na famille bote ya monde to lakisa bango kaka to leka bango na ebele défenseur ya famille bote sa monteur défenseur ya famille bote muto a kenge la territoire le bi défenseur ya famille bote objet incontrôlable na zalo kwa virus ceci na sala mo meboka nga lisusu ezate donc toza awa lelo tozo panza ko big sezalité lelo na émission lelo bokolanda to ko répondre ba résine ba propos ne so lobaki to ko répondre tantini ba rési to ko répondre tendance di binga moi ça vivra na ba fort de teint to répondre une émission lelo bo mona déjà na ba attaque to répondre bango déjà lelo to ko répondre ba tout ba sala ki ba sortie médiatique balabaki mabena koma mama Belvique ndi lelo to ko expliquer bango nationalité mubala mundele ba elaki biso soka za nationalité nini soka sala kanini na Kinshasa donc déjà Christian Mitch ceux qui to jamais moral au fond de l'émission ba comprendre le niveau to ko répondre bango lelo donc déjà bonjour na yo Gustave bonjour na ba mourenyo sur le théâtre ya partout ya mokili mobimba donc mbote lisusu na famille bota oye famille bota oye famille bota oye famille bota mokili mobimba donc to lakisa bango toujours teleka bango na ebele to lakisa bango toujours toza partout na monde donc mbote na ngai na mama Belvique ndi Poutine écriture mama Kioma patrimoine na théâtre Congo mutazong san nzonzing mutasala ke théâtre ba caché zonga lisusu na théâtre mutalongola biso na esprit ya ba transport azongisa biso na esprit ya ba caché mama Belvique ndi mbote na ba tonton nyonso ya famille bota donc tonton Yamsi Yambe tonton Tedinga Lapa tonton Prince Luamba tonton Jericho Betox tonton Bob Molema pas comment dans famille bota déjà tu ambaki tonton Bob Molema déjà donc ba tantine biso ba plasme ba Rihanna Chole Mamumuluba Samiga Amba de ba tantina famille bota mbote comme la bino la maman chérie à moi si pourquoi pas na yo la maman chérie à moi si on a ba tantina biso famille bota donc déjà mituna yo ba réponse ya ngai en tout cas quand on lobby mituna ya ngai ba réponse ça ya papa sa monteur merci alors na remercier pe avant de démarrer mission na biso maman Dorian Feza maman Dorian Feza J3 moi ça qui toko na kata Italie on a ba fossette moi moi c'est moko be mkolo mo monde kwa mona popi atela kitoko en tout cas couleur d'origine maman Dorian Feza bambote belé sous na vena biso Guibert Dibanza le monument ya Caroline du Nord Guibert Dibanza motema ya maman Geneviève Dibanza ouais vieux mora sola kitoko na kata Caroline du Nord wana bambote belé alors bana famille bota na banza représentant la bino yeyo papa sa monter kaka ndenge zalaka donc mikolo ba yobenga ngai défenseur ya famille bota défenseur ya famille bota pour bakabolaki déjà ba poste ba Yamsi Yambe baba ataka ba Samiga Amba ba tantina biso bango baba médiateur ngana ndaka na défense wana donc ngai biso ba défenseur na ba Jericho Betos ba défenseur donc biso ba défenseur tozali soki bobuki biso to buki bon soki bo sakani to ko ipataka to beti pe match kwata donc déjà biso lelo mikolo nani bon molema bisinga yoza objet incontrôlable donc les objets contrôlables na fana kwiti ya mama Belvique ndi donc kwa na langa mama Belvique ndi donc kobanga to tunanga mitunanga na opesa ka ba réponse na en tout cas vraiment mutalanga mama Belvique ndi fana kwiti ya mama Belvique ndi donc fana ya kwiti ya mama
ya famille Libota yeyo donc défenseur hein Chancel Mbemba yeyo Chancel Mbemba beta bango toro Chancel Mbemba beta bango toro alors sans plus tarder Barési à Poitibino pour théâtre théâtre ndenge sala magana ba norme ba le théâtre ya Belleville ils ont théâtre muyombe gauche et go sala 15 épisodes kilométrique théâtre Belleville ça le théâtre muyombe gauche biso moto za bana kinto ebi muyombe gauche théâtre ndenge kenera épisode et go matam na 122 épisodes na 89 épisodes au matin ka ebine l'autre déjà Gustave na banelo moko Tantine biso Barési ceux qui Barési a commis un niveau ya kolobaki théâtre ya Belleville kandi et kokana théâtre muyombe gauche ou soit ya liboso premièrement ayebi non muyombe gauche c'est ou soit ayoka ka babetelaki lisolo to vraiment ayebi muyombe gauche ana compétence à muyombe gauche ateka ma Belleville kandi likolo surtout que na domaine ya théâtre muyombe gauche à moi mobile Belleville kandi à moi si c'est to comparer na ba on rejouer té Yami Balé, Muyombe gauche, banda toyeba Muyombe gauche abimana mamba théâtre na mboka oyo. Abimana succès, ti lelo Muyombe gauche azaka na succès. Donc carrière ya Muyombe gauche ça de succès en succès. Ba film nyonso Muyombe gauche asala na vie na ye. Eza ba film oyo cartona. Muyombe gauche ona o lelo ba Barési balingi ba ligo ba minimiser. To le bango na sens wana, Muyombe gauche wana alongola biso na bowumbu. Ya nini okotu na pe question lelo po ba to balanda ba comprendre biso Muyombe gauche azwaka biso théâtre na biso ba Nigeria ba obeta biso série wana ba Karashika ba José de Jésus ba Trésor Baka ba Roger Baka ba osala ba interprétation ba film Nigeria obi ke ba comédie belé ba salaka mobilisation ba kinoko luka ba kolo ba chaîne ba bisa ba komi ko tia ba film Nigeria na valeur que théâtre na biso et comment il sera ba profiter ta film Nigeria que théâtre. Les seuls artistes où même biso na mukonga porta garant Muyombe gauche abunda na ba Nigérien en mboko Muyombe gauche théâtre né dimanche wana soki na ba RTP ba Alexa ba théâtre ba Karashika Kindoki Muyombe gauche a cartona tina point que to bossa na ke Karashika za papa na katso malobati en tout cas tu yebi que ça monteur en tout cas ozali moi na famille Libota même Muyombe gauche to lo ba pe bien papa na ngai bon malobi na cadre te comparer Belleville na Muyombe gauche kota la théâtre ya Muyombe gauche ndenga sala kango kilométrique na beta le solo kasi ya asaka nzonzingi nazo beta Muyombe gauche na théâtre batapoto batalaka ete na lobi boy nazo beta le solo na biboy nazo beta le solo Muyombe gauche na théâtre so na bi na ba yeba ba nini Muyombe gauche moi mobile Belleville kandi za moi si to comparer ba on a rejouer te to ke na domaine ya théâtre ba théâtre Muyombe gauche ba théâtre de succès en succès bana Muyombe gauche bimana ma ba théâtre na mboka wa sala ka succès ba tu ba kuté na succès ba tika na succès aka na succès Muyombe gauche wana tango vamo yeki ba Nigeria ba komeka ko dominer awa mazal local obi Muyombe gauche azana succès to boité mazal to local kasi tango ye abagi Muyombe gauche ataki mo domaine na théâtre mais na niveau le comme un niveau international to zona ba sili mende te ka mana poto c'est que bandoko la biso ya na lobi na yo ba yebi Muyombe gauche ta c'est ça papa ça monteur to yebi ke ba lani na biso bazo na biso attentivement faut te expliquer ba on li kamopena point sur point. Muyombe gauche ndongo lobi ke to yebi ka za de succès à succès mais ça trop local mais Muyombe gauche ça kan nzonzingi te na poto asaka même acteur ne moko asaka nzonzingi azate est-ce que ba na pena poto ningi yo saka soko tali film baba quit film na bango to bima ali mwana Muyombe gauche a joué na film na bango ba yebi Muyombe gauche ba so ba ali na banzonzingi ndeni ba yebi Muyombe gauche mama vie ba so akela banzonzingi ndeni parce que ba uche pa fiat Sousa de Monica a joué na banzonzingi ndeni a uche pa nani et pas Muyombe gauche lelo ba darling ba to bele ba uche pa Muyombe gauche lelo ba jouer ba banzonzingi wana za biso ba to ba la poto yebi Muyombe gauche to kaza nani so ba comparer Muyombe gauche na Belleville kandi ngana ke na domaine ya succès Muyombe gauche lelo azana succès banda bima na succès Belleville kandi banda pa bima na succès ti le Belleville kandi za succès qui t'a raté de 1 so to ke na domaine ya stabilité ya ba groupe Muyombe gauche banda to yeba e groupe ne toujours stable programme na chaîne za koni so to ke na biso et pas maman biso Belleville kandi ba to ba bi que chaque 16h 17h film kota na Belleville TV. Donc stabilité Muyombe gauche biso to na stabilité wana to ba comparer Muyombe gauche na succès Muyombe gauche sala bana lo baza ba star lelo ti lo bazo ko évoluer ndé mo be Belleville kandi bimiso ba rési wana grâce à ba Belleville kandi ba rési lo ba sa pe ba analyste ba sala ba émission ba to ba yebi bango po ba ndoko lo be la famille Libota
donc Belvi Kandi so comparer na Muyombe gauche danga na robeta na maboko na police bino boza na raison comparer Belvi Kandi na Muyombe gauche pour Belvi Kandi to kena domaine la succès c'est que succès n'est pas le roi ya Muyombe gauche pour Muyombe gauche banda na sala film moko te rata nyoso Simba donc ndemo be Belvi Kandi ba film na sala ka e Simba to kena domaine na sala njonjing moko Simba te soki nani asala njonte asala njonjing te to bi ba film asala biso to comparer ba film na ekaka mais njonjing te mais njonjing te soki to kena njonjing lelo na Congo yebisanga chaîne ni elegi chaîne na Belvi Kandi njonjing ni elegi njonjing na Belvi Kandi mutasala lelo ba cacher zonga na njonjing Belvi Kandi lelo mutasala lelo ba star ba bima so ba zonga ba star Belvi Kandi za kombe belelo a seku isa lelo za kombo tozolanda bino moko bandeko na ngai mes chers abonnés mes chers téléspectateurs tozokoba kaka toambeli bino lelo wa mopanzi sango bino moko boyebi ndenga lobi ne bandelia wa défenseur ya famille Bota défenseur ya famille Bota Chassel Mbemba donc azoza na yawa donc toro eza somo awa na papa na biso Samonter papa Samonter na tona na moto na moko balobi ba idée nyonso oyo Belvi Kandi asalaka ba film ne mingi totraka ba idée na ye po ba congolais baza bana mikete baza déjà éveillé na art bari ba histoire ne mingi asalaka eza ba histoire moko ayibaka ngo na ba histoire ya ba film nigérien ba film to mona ba film nigeria ndenge ba tourna ba film na bango kandi ayibaka ba idée wana po ba idée bala na rapena de père ya on lobi azana inspiration makasi azako ko trichaka baninga ndenge bande ko na biso wana ba kwiti o balobaka mambo wana Belvi Kandi asala ba film na ko ba nigérien eza mabete ba ile biso film ko kana film ya Belvi banda to senga banda na biboy to senga kango na bande so na émission lelo bato bolanda ngai o baza ba fana quit botindela biso ata lien ya film ya Belvi ko kana film ba nigérien tu le bimarata bon balobaka o Belvi Kandi sa na bien ba komaka Belvi Kandi bondi bango ba bongo basalaka analyse ba kumisaka Belvi Kandi sans le savoir kaka bango balamka to Belvi Kandi sa théâtre le kwa Muyombe gauche surtout na ni Muyombe gauche asala ba théâtre succès bango balamka susu Belvi Kandi akokana Muyombe gauche banda abimisaka ba star Belvi Kandi pasala ba star surtout le ngwana oh Belvi Kandi asala ba théâtre le roi nigérien ayiba ba film na bango do ba comparaka Belvi Kandi ba to basaba likolo lelo to ebi na domaine na cinéma na industrie lelo ba Nigeria ba évoluer makasi ceux qui babike Belvi Kandi ça filmer ba conception le roi ba nigérien trop c'est pour Belvi Kandi ça banda quoi bien qualité imaginer ça bien en plus script na écriture ya Belvi Kandi ratata benga Poutine écriture so ba kene na domaine wana c'est que ba na raison Belvi Kandi ça filmer et ko kana ba nigérien ndenge ya musala mais c'est que ne bango mamisu ba kanisa film moko ba nigérien ba sala ki Belvi Kandi ça film bongo ezate to ko tike bango lelo tije za kozonga ba pesa biso komba film ebimakate. Grâce Matondo, l'international Djogo, grâce Matondo, na France wana ozolanda émission na yo temps réel car ndenge zalaka l'international, hein, Mariam Ekwasa, la chanteuse Mariam Ekwasa, hein, l'honorable Narcisse Sumbela, l'honorable Bambote Belé, yebike bato mingi bazolinga biso Nene Arubu, hein, Nene Arubu la styliste, hein, Nene Arubu Bambote Belé de luxe, la styliste de luxe. Charlie Akoukou, Bambo Tebele, papa na Joël, Charlie Akoukou. Alors, papa na biso Samonter, tendresse, aleki na itandoité à Beleli. A Balisa Belvi na Brazzaville. Ah, tu la vérité, hein? Tu bomba la sécurité, tu penses à Nteka ndenge sala. A Balisa Belvi na Brazzaville. Ya Kima Libala, aya kozonga. Mobali kuna osenga mbongo na, mobali wana osenga mbongo na, bozong sele mbongo libala. Bozong sele mbongo libala e bana famille Bota. Babali c'est la bino moi si kuna na Brazzaville, hein, maman tendance à la biso sabon à libala. Est-ce que tarakaka Gustave, bozo samba ko samba. Montu lokola tendance so bolingi bala te bazongi sa. Yana lobina oti. Tendance libinga akoma na niveau belle c'est Belvi Kandi mo banda na ozo mobala sirte na vina. Ah, koloba boete. Na koza na balite me, na balite ndeko nanga sala na lobi boy. Est-ce que ça m'a bien? Yana lobi boy. Na balite me na balite ndeko nanga. Ndenge tendresse abala te, azape na mbala sirte. A quoi c'est le nembo on a été passer la vie na Brazzaville. Nenge ana bon la vie na za mubala sirte tandis libinga. De basa la remise et reprise. Siko ana mubalite ya sir. C'est pas possible. Nenge ale la TV que mubali wana abala be vie na Brazzaville o senga mbongo na libala. Siko yemo belfa bala nani tendance à ça mobile sirte. Mais ça peut choisir mobile, est-ce mobile on t'a passé mbongo ne pour na belle vie. O lobi siko bien. Eza choisir mobile pas passer mbongo na ye pour na belle vie. O lobi bien. O lobi bien. Siko toke na domaine mon normal. Mbonga libala ba pesa ngo moi si ye moko to ba pesa na famille. C'est que tendance le mec famille. Pourquoi la famille ça la guité? Famille ça guité pour ça na mboka mpaya. Tawo ngeno za mbonga libala. Belfi ka nimeta tinde gete, mta bimaki famille kuna. Kasi famille mtezo sa mbonga libala.
c'est que tendance de façon ça mon libala ce ko bela na zong sang po yem da ba abeta tolo na bali sake na Brazzaville c'est que mto soka mbongo na bia ba si ko ba tendance libinga sono malchance na vie tendance libinga nyoso ne leka mabe tito ke na 21e siècle tendance libinga ta téléphone bien za na ngote lo nyoso ne ya visa mabe bana na yeba tendance libinga na sale mission na TVT ne lamba ya pembe mais ngala tala ke na mibatam so mona mo body ne mo boye tendance libinga ne lamba ya pembe ne mission de okutana mais ngala tia pembe Jonathan ngala tia pembe action coupée soki olongoli tendance maquillage on le monter sepelisa na biso ndeko na c'est quoi le baboui pardon batum susu ba fingaka ba yako na TV afingi alobi est-ce tendance libinga azana niveau ya Belvique andi vraiment na bien tendance libinga ba batu moko lelo ata soto che tantine na biso oyo mamumuluba aleki na condition vie aleki na organisation vie aleki na makamu nyoso mutoko ko luka sa na bomo na mamumuluba ka moko tantine na famille ba bengane na maison mère mamumuluba mata ba avion oui rabengana yi mamumuluba amata ba avion na maison mère mamumuluba déjà akoli bo tendance ana kombo ko le mamuluba faut comprendre ba tendance ba mamuluba ko taka tendance na niveau ba Belvique candidate mutu kwa mamuluba afutela kandaka munene na lemba yena bana bon est-ce que comprendre mamuluba afutela kandaka na lemba yena bana responsable mamuluba mata ba avion ba lebele oh lelo soki tendance mata faire ko sanza na avion pour ala na maîtrise ata canon rapidité Brazzaville ke na ngona grand bac bana Brazzaville ba mo ke na canon rapide tendance na ke na Brazzaville la photo mota kangata na canon rapide tendance libinga photo na canon rapide ya te mais ce qu'on a bien na boité na bisa monter na boité na okino lobi ndengo zo décortiquer tendresse on les a pas propos na yo etali na ngati na za défenseur famille bota alors mais na bien mais mbonga ba bozo to bozo msala ce que na bit mbongo lokola bozo ke ba tunyo so ba otala biso tambo yebi ke na mamba libala soki ba bala Belvique kandi faut Belvique kandi mo sikitoko de 1 Belvique kandi aza mo simo aza no choco ataka faux de teinte ataka ba silité ataka rouge lèvres te mais ça pineza toujours naturel est-ce que vous comprenez ba ba la Belvique kandi pour Belvique kandi aza naturel aza vrai chéri et ça non normal tout le monde appelle moi ça ma beso ata mo ça kitoko so ba bengi tantine oh ma belle banine toke na biso kolanda bango te ya mabe wana est-ce que ça lokola ba tendresse nzembo Franco Ayemba et ça lokola ba tendresse souene ezalaka basa kitoko baza toujours na ba problème po bango basa bilongi mabe lokola ba tendresse ba liaka na kitoko basa bilongi kitoko lokola ba Belvique kandi tendresse libinga na pesa conseil oza mubala sirité na vie na yo keneno Brazzaville ko talibala c'est la mbongo wana donc basa la remise et reprise asale la mbongo wana yim dabi mbala ngoti asale la mbongo wana to papa soko na biso na Brazzaville to kabelo tendresse libinga atula na ezwa na we mais ya saki choya Belvique et puis on peut limbongo pona mutu mususu le biboye Belvique kandi yo ça va changer ka pour les défenseurs la patronne héros yo et bela mbongo belvaza nango et bela mukumba belvaza nango zo memalelo makata mbongo Belvique kandi alelo akomisi théâtre Congo longo la production comme industrie ba basa musana ba norme azana ba personnel la futaka chaque fin du mois Belvique kandi ko tamona mutu ko attendre sinzela moko attendre sa balisai hein tozoko ba bandeko na ngai mes chers abonnés c'est sûr ngana lo baboye tendance soki mbongo wana sake belva yeba mobali wana nda sepela ki na Belvique kandi tendance habite Belvique kandi to sola na bien pesa mbongo libala ngana ko négocier na Belvique kandi loko le simbite tendance salela mbongo wana bon mabala commission hein bobi ndenge salaka point d'interrogation alors bambote belé toujours remercier maman Princilia Kiambi hein Princilia Kiambi Rihanna Landou l'éclairage hein Divine Mukeya Ngoi la canadienne bambote belé siko zali Delphine Makwela Bois Noir bambote belé pasteur Saint-Charles Kalala hein pasteur Saint-Charles Kalala bambote belé Die Nzau Itachi Maludi Itachi bambote belé Bibish Ntamba la servante de l'Éternel Bibish Ntamba to peso bambote belé bozoko bakaka merveille bondonga Justin Tenge na France Justin Tenge bambote belé alors ça monter ouais soko bakaka ba landa yo baso pesa teke donc yo ça défenseur il y a famille bota ka ndenge zalaka mais to yoki sila Bissau hein sila yena mobala mondele
PCP non, PCP lengi muninga tambole to mulaka kendaki à États-Unis, à Europe, à France, à Belgique, à tamboli. Ayena mobali na ya mundele. Ko sekate. Sanga Pakistan on peut tamboli. Ça na ko boni boyko. Alors Pakistan. C'est ça la mutuna là. Papa, to baki bien bandeli, mituna za yanga ba réponse yo. Tika ngana sisa na mituna nga. Jonathan, na sala mituna nga ndenge zalaka, c'est pas répondre. Donc mes chers abonnés, si là ayena mobali ya mundele awa na mboka na biso. République démocratique du Congo. Moi c'est Tamboli ayena mobali ya mundele responsable hôtel mobali au CPD hôtel pour ce mundele go. Aya bala sila. Oya bino bala raté. Ya bino bala raté, ya bino ba osenga mbongo ne baba senga na Brazzaville. Baba senga bila fina Brazzaville, bozo sambongo. Mobala de bozo sambongo, mais to moni sila. Mobala mundela yi po bala yi. Esengote. Mona mboka ke ya zui. Ouais. Balo ba pe moninga bali sepela. C'est ouais, tala ba Pakistanais. C'est le Congo qui gagne. Mais c'est le Congo qui gagne. Ba Pakistanais ba ina mboka la biso. Aza Pakistanais, excusez, pardon. Aza Pakistanais. Biso to yebi ba Pakistanais, to yebi ba ndibu, to yebi ba chinois, to yebi ba libanais. Gustave, otuninga question. Mais pose bien Pakistanais. Te ngani na répondre. Malobo mboka yo. Muto aza Pakistanais na bengi français. Ah, est-ce yo yebi CV na ye? Po na sepelisaka ba quit. Yebi CV na ye. Papa na biso wana monsieur Flo aza Pakistanais. Ah. Comme on est monsieur Flo. Ba Pakistanais ba monsieur Flo. Mais bon, c'est un Pakistanais. Au moni kanga journée. Na sima kanga journée mo boulanger mo muke salami wana. Spécialité na ye asalaka ba pâte. Ba gâteau mo bi mikolo. Ezala neuf. Soyons sérieux, papa Samonter. Aya Kinshasa Kala. Pakistanais ça va mapa. Aya Kinshasa Kala, c'est un Pakistanais. Boulangerie na bango zamoni kanga journée. Bato ba Hollande ngai ba kino go vérifier kanga journée ka moko. Na sima kanga soko na nenga venir. Na sima kanga journée boulangerie zawana. Boulangerie za ba Pakistanais. Basala bango pe mapa mais spécialité na bango za ba gâteau. Excusez, Gloire Njadi l'allemand noir. Gloire Njadi l'allemand noir. Et bisinga ki mo bolé na za Azapena européen. Na lobi na yo c'est un Pakistanais. Sydney Niamolondo. Mais c'est Flo, c'est un Pakistanais. Asala kana boulangerie za na sima kanga journée. Spécialité na eza ba gâteau za ka neuf wana. Ngai na ebi na ngati. Sikoyo lelo yo. Moi si soki azokola ba âge mususu moi ça perdra pe choix. To beloko na to amibale. Merci la moi c'est kitoko ko loba ko lobi maloba te soki comment na ye boye comment na ye aza moi c'est kitoko et puis libale za na âge te yango lobiti eza na âge fixé ngala lobi boye na âge libala te na bibo so moi ça zokola et comme na ba âge moi so moi ça moi c'est bongaka akola aza dans mbala sir mobali mo bidage o mbal na ngai yeyo siko sila tinga mataba avion na mbala do tine to bisila mataba avion avec tout monde me se flotte bande yo ba sila de yozolo balelo comme mbali nango nani to moni monsieur Flo pakistanais tant que yenda bimi na poisa te monsieur Flo ya kuko ngo komone zalaki nani ndesi boye lelo Belgique kandi bon po ani ba le kana TV te baloba Belgique kandi atula ba yebi mbala Belgique kandi mutu tu azana mndaku na ye na Kinshasa ba kuiti mutu tebi mbala Belgique kandi ba yebi na kombo na ye Mubala mama biso Belgique kandi eza mamba bomba te a reconnu na mutu nyonso. Malgré tout no officialiser yango te. Mais ba tutu ba yebi yango. Mais ça ba tumususu azana ye mutu, mais mubali ne na vie ayeba na te. Siko okoli okomna achimungo boye, mubala sira zate risque ezaka na mwasi soka komi ko kola mubala sira te a perdre choix. Yango le toko kutana ba Pakistanais monsieur Flo. Papa tika. Babi migolo to lia gâteau na mboka. Papa mutu na derrière to ba ezala congolais ata sénégalais ata gâteau liama na mboka azaka mutu azaka mobali mazaka mobali mais ouais toi policier déjà c'est un pakistanais bon bobo nationalité ne point mais na lobi na muninga bali ouais na bino bobala na muninga ya on habite na muninga azui mobali ko te muninga bali le babo na muninga azui libala mais c'est déjà pas ya on habite na muninga sko de ba bala ba pesa ke ba mbonga mabala saka yeba bakokani taka Belgique kanda yeba te me baba lisaka e mutuna ke Belgique kanda za na libre ba pesi monga libala pas tendance libala commission 5 yeba mais commission o ko ba mala yemba libala commission o ko ba mala Belgique kandi babala ka 5 yeba yebi te ke babala e bon ndeta bo yepa za sifu na o na Brazzaville ba pesi le monga libala mais ce que na mutu azu mobali
bakokani te papa ekar eza makasi. Darali Mongo coach brésilien Oscar Bukasa Buxon Linda Mopondi maman na Merciado Patricia Timba l'italienne mokonza Galiano Patricia Timba babina tout le mutuna oyo soki sila bia bengo lelo na mariage na ye ozolo ba soit déjà bali pakistanais abiyaka na mariage no ko jouer oyate na ata bali sila alobi lelo yaka papa sa monter yaka na mariage na ngai oya osamolo wat baseka yo oyate. Donc déjà on préfère bien que ça mayonnaise. Mayonnaise alinga rejoindre ba fête fort et va marcher bien à mingi te. Ma beni na ezali kam susu to moni eza joie. To te ko moni moninga bali ba moninga bali. Eza keto to eza keto. Ko moninga bali se. To moni na tamoko awa obino mindibu apesa ki ndeko na biso nani producteur aglobeta conseil nani pardon innocent. Innocent bi apesa obino mindibu producteur. Tant Robino Aleka qui avait été à Bogota. Bon. Ah, c'est pas la guide. La coste. A vous dire que pesa babindo bina kabose ba producteur. Tout le monde nous a normal. Pourquoi il dit que ceux qui si la bien c'est la jouer ngam na binde ko na monnaie ça que jouer na place na. Il y a biso tête ko mabe point. La musique est normale tête ko mabe. En tout cas, chers abonnés, je vous prie toujours de vous abonner toujours, de vous abonner massivement dans notre chaîne Sony Love TV, Ça, c'est votre émission temps réel. C'est une émission qui est conçue et présentée par moi-même, votre humble serviteur, votre humble journaliste, Gustave Potopoto. Alors, les autres, il y a Kibino, Samonter, il y a toujours si le lot, guerre comme le théâtre. Pour Bandoko Nebso Baba Kwiti, Balingarabacha, Ndekuna Bango. Na niveau mon a Belvi Kandi. Baba Kwiti eza mot français Baba Kwiti. Bango benga bango Abakouk. Baba Kwiti c'est mot français. Mais na ko lo bango te ce que l'on sa nini. Na ko lo bango te na sa ni. Bando so Baba Kwiti. Tango biso to ane ko lele ba passa ba producteur awa. Bazalaka wapi. Belvi Kandi mona moso lo ngoli théâtre Congo na poto. A sokoli yango, apesi yango forme. Atsonga na sala mbele. Apesi yango forme. Lelo batutu lelo ba comment kosala ba chaîne. Artiste comédien revendre ba sali chaîne. Référence à la chaîne Belve Simba. Belve gagner mbongo na maba YouTube. Belve lo comme référence à théâtre Congo. Référence à ba chaîne YouTube. Siko bango balinga ba tcha ndeko na bango. Niveau moko na Belve Kandi yango ko ya guerre o. Mukolo ba balangi ko kopeki we Belve Kandi mutasala ki ba théâtre Congo zonga théâtre. Belve Kandi mutasonga sanjongi zonga njonji. To ça débat na bango point. Tout ça bien na bango ta biso le kapoto finga bango to recadrer bango to recadrer bango ka ndenge ezali kambo ya benemite ezaba 4 vers ka ndenge ezali to recadrer bango na ba propos na bango bayaka na ba media Abakouk kotoyo Abakouk bana sila kotoyo pezali famille Bota Belvi Kandi donc ka ndenge ezalaka. Alors bambote belé na pasteur John Ngela pasteur John Ngela Fleuve Congo retour à la parole. Bambote belé sika ozwami to peso bambote belé Sephora Bwanga maman pasteur bambote belé siko zali Sydney Niabolondo la fille au piercing moi c'est moi qui toko tatillage à persa qui toko Sydney Niabolondo bambote belé siko zwami to bosanité Sandra Ndonga bambote belé Sandra Ndonga bambote belé basse vitesse oh basse moko bazaka songi na poto déjà basse vitesse donc wana pena base na ngai mkono ya poto na kolia liboso wana na omela liboso na basse vitesse wana ka ndenge ezalaka basse vitesse les européens maître Elia Likofi ya Ngombe maître Elia Likofi ya Ngombe basse vitesse wana base na ngai maître lourd maître Chicago Jean-Paul Ngunde basse vitesse Likofi ya Ngombe ozuli Kofi oketi kingakati kaka ndenge ezalaka. Changer dans moment solo c'est maintenant solo JB et beti fort na mon antuka papa chéri moto pamba l'homme qui a mis l'eau dans coco walobi ma yango ataka na coco te ataka ngo na wapi l'homme qui a mis l'eau dans coco kaka ndenge zalaka leader a poso miliki na mito sana Brazzaville mbote belé babi histoire neza fondé eza manipulé to la ni déclaration ya Koffi Olomide alobi eza buzoba parce que soki ezaki kama réel soki a violaka mais pourquoi tout ce temps wana au moins que ça na main noire moko eza sima wana po balingi basa net si ba déstabiliser papa chéri JB moto pamba dans un sans polémique likamo na moto
hein likamana motote alobi occupé bango te za makambo c'est des choses donc déjà on a côté lié on a qui on confie le mida côté lié on appelle ça conseil vraiment non za le roi papa ouais oui papa Chirabota na mona suka tout le monde a de sa vie mais moi on a mérité pe à jour na ba bien papa na mais elle sera déjà pas maman Agnès le Sambo balobi sera déjà pas maman Agnès le Sambo maman Magali leki ya JB Magali Zagawana Magali Piana balandela ka yeso on a bien important ya na lobby tout le monde la viol nan tout le monde la première étape moi na aza censé faire suka senga ka ba memi la poto la moi na écoutez papa Chérini mais ça peut tard te to lo bango bosembo papa na ngai ça peut tard te poto yebi batu lokola limbisanga mokena lo ba moi likambo yo batu lokola lelo batu lokola ba zambrota na pesi mbote sika za kuna na États-Unis bazambota lelo baza kuna na badasa papa Chéra futa ba fidélité mais bazui temps pe belé po lelo baba ke wana za mamu ya musala za mamu ya mwana ya mamu ya bolingo Gustave na biso ti lelo oyebi na biso babantu ti lo ba ex basi moi sino mo ya kala na moi bozane siko pona bango ba bambanda mona suka loko aka bota na jiba zambanda basi no so jiba olinga do mbanda mama mi da shati basi no so jiba olinga na vina mona suka mbanda na bango siko yango na papa Chéri kam ta ko sisa moto po moto esila mona suka senga ba meme poto na mwana oh bo papa Chéri poto écoutez bela bon papa Chéri azalong akata balo papa Chéri kata dossier mais est-ce que mais on dit et comme tu le 7e épisode courant peso le kate courir le garabi courir ele kate papa Chéri azala bato akobenga même na ambassade wana basali démarche lolo bi mutake poto mais est-ce que penda mwana tuko eloko penda ya soko déplorer pona isaka poto kaka ay batina mwana la poto kovanda awa na kin mais kola bien pesa li pote babia tanga ne comment ya lobi mwana fa vivre à pied d'égalité na bana nyonso papa Chéri mais papa za mwana wana za komiluka mindondo aza mwana il faut ba yeli na ba niveau ayeli pas jibe yango na ba ndenge nini il faut ba rappeler quand même na lobi ya Gustave est-ce que yo moni ke ndenge penda leki na ba média bonenga sambwisi kombo ya papa Chéri na betando ikebwe est-ce que aza susu penda aza pena susu penda na mpifo na miso ya ezali pifo ke wapi bo faire rigola ko mona ucho ko prison alors les mwana mais jiba za muta moi mutu moko ya na bina yo ate dingwe to banga ka ye matika mbonga wenze na ndako so ba bengani mwana ka pe papa bengani na classe c'est pas possible baba o mande dingwe to banga bina ayedi mais yedi ndaza bongo so ba bengani mwana classe mona pa côté mais le papa bengani na classe so na pesa lobi pa boy papa lobi ndeli ngana faut so examen lelo oh bongo jiba mama rigueur pa mwana soki pide soki ndenge so to papa Chéri aza pona mwana na nde fois partie lobby abi so na bengi wera so ni wera oh c'est pelate babi c'est pour ni abi oh abi kinga na ya net bon sentiment ça pena bengi Noël akopeka za pena famille pas ba fanatique et bon jiba pas ba fan na basité na bana te mona suka za fanatique jibeta mona suka za muto ba partager ba bon moment na jibe ba kabola sentiment bon oyo bazana yone na maboka za mwana ya papa Chéri kam ta ko kata macho aza mwana erreur te mwana erreur te conscience artiste be erreur ça mabele papa erreur pesa la kana ngomba nini na bien ba les à côté ba coup perdu ça na bien les à côté on pena bolongwe awa bo bengani bo sali déplacement bo ke sorti na ville na cadre mo ya kolia bolé ya komela bomeli bo ke pe place mo bolali erreur wana elongo ese pe bato pe bilamba batika lini erreur wana pe na risque pe mutu mo pe bolikola muninga erreur pe sala maga ya lelo e bandaki bien et suki pe bien ni nango si la raté analyse ya lelo sili émission na bino coup sur coup et sili famille bota bo maximiser ba commentaire na bino bo tcha ba j'aime bo sala ba partage to la bango to za partout na monde to le ka bango na ebele maman na biso Poutine écriture maman Belvie Kandi maman Kioma Poutine écriture patrimoine de théâtre Congo mbote komela yo la maman chérie à moi si la maman chérie à moi si banoko famille bota tonton Tedinga Lapa FM Yamsi Yambe Prince Luamba Jericho Betos 207 Plasma Mamumuluba Samiga Amariana Chole Bob Molema banoko famille bota Gustave Poto donc déjà bambote komela bino ya lelo komi na suka Christian Betu Francine Noble boza tellement belé numéro nga contact yango les na ce écran émission na bino coup sur coup ya lelo e komi na suka banoko famille bota ba tonton famille bota bo partager émission bo komela ngai bo motiver biso sous des plus bo motiver biso sous des avantages ba tout nyonso bobi ya baza famille bota prochaine édition ton reçoit bongo ba analyse rekota sorti nyonso donc déjà bo bossa na te ko s'abonner na chaîne na bino
Arti Final Télévision. Bobosa na lisusu te ko s'abonner na deuxième chaîne à bino, Arti du Peuple Télévision. D'abord s'abonner déjà dans na sima caméra na zalaki na Chrisamit, ya simi réalisation, asimi régime Bimba, asimi montage. Dans le deuxième tasali que grâce na image comme bino na ndako. Ibanga sugeza na yo mo boss Miguel Motonanzambe. Le sambo na yo esala makana ndongo lobaki. Donc comme la bango na bandako boss Miguel Mbote na yo, Mbote na famille Mobimba. Soki Yesu azongi te na se ya mabele, to kute na bino na prochaine édition. Merci.